say goodbye now. But before I say goodbye, I'd like to thank you very much for coming out here tonight. And we hope that you... Mbote na balandi nyoso bakozwa libaku ya kolanda émission oyo. Nabengami na kombo ya Kasongo Sef alias Kimbangu. Premièrement, na pesina nous na me veut le meilleur na son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que Libota na Mobimba. Nde na kosepela pe papa Kayembe a se présenter na bande ko boyeba. Ngai kombo na ngai Kayembe Joseph. Nazoksi merci mingi na président de la République pe na ba continuer so ya mboka. Merci. Ndenge kaka papa Kayembe auti ko se présenter bino mo bozomona. Ngai biso tozali moko ya ba travailleurs au tozali ko travailler na Congo Fiti. Oye kama na patron Adji numéro 1 ya Congo Fiti na mboka na biso Congo. Soki lelo toye na chaîne toloba to peut to dénoncer ba maramu nyonso to mona na kati kuna parce que to moni trop c'est trop. Yango moni na zui courage ya komema pe moko ya ndeko na biso azaki accidenté o azomaki na passe en plein chantier na kati ya musala. Toyebi bien ndenge président na biso alobaki na début ya discours na ye alobelaki mingi si patrouiller si ndenge bomoni papa Kayembe biso eloko esali ke poto ya na plateau to na ba chaîne na télévision to na internet to boaka image oyo parce que to moni suite ya ba libanais Congo Fiti ndenge bazo maltraiter ba congolais na kati ya mboka na biso to lo baka expatrier nyonso bendien ba libanais ba pakistanais ainsi que ba chinois ngamoko naza moko ya ba travailleurs nazali ko sala na kati ya Congo Fiti. Nasi bomona ba image wana o ndeko cameraman bazola kisa botala image wana o bozomona eza na fleuve chantier wana eza bisone mutu tozotonga yango eza 36 niveaux bisone mutu tozotonga eza des immeubles tozotonga yango botala na campus vu que biso nyonso toyebi ndenge campus ebebaki biso mutu tozwi libaku wana ko réhabiliter ba homme. Mais eloko ezokamusa biso, oui, son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président ya peuple, o ya lingi peuple, o azotia peuple au centre ya makambo na ye nyonso. Apesi nini to réhabiliter ba homme. Bon, suite ya travail tozo travailler, oui, musala ezosalema musala eza makasi mingi, ngana za vitrier. Tous les vitres ebukani na ba homme. Biso mutozo tiango parce que toza ba équipe mobimba, équipe ba peintre, ba maçon, ba charpentier, donc ba to belé. Parce que ngai ndé naza leader na bango ya ba jeune. Mais eloko nini esali ke tozwa courage to bana ko dénoncer ba biloko na bango. Pona nini? Congo Fiti to lo ba libanais ba lingi Congo mais ba lingi ba congolais te. Bazoya na mboka na biso bien sûr. Bozoya na misala parce que biso to sala parce que toyebi ke chômage eza na mboka. Mais il faut eloko liboso na boboza na bolinga ba congolais mais bango baza na bolinga ba congolais te. Tala musala makasi oyo tozosala pays mais a bien te. Nga moko nazoloba tant que vitrier. Nayebi ke musala vitre ezaka makasi na ba risque. Bozo futaka batu 5000 francs la journée. 5000 francs sans même kolia. Sans transport, yebisanga 5000 francs osala ngoni. Ovandaka na changu, ovandaka na bibwa, ofuta transport, olia to ndenge. Lelo yo na ye na ndeko na biso papa Kayembe aza accidenté moko ya ba chantier au chef de l'état à lansaki na ba homme. Tous les hommes wana biso nde mutu to réhabiliter ngo. Pour preuve, tala ba image o bozomona na ezoleka. Omwinde ba homme ebongi. Eza grâce na biso. Nga moko naza moko ba travailler na zaki na kati. Pona nini et ça dit que na se révolter via ben justice bazo sala biso bazo nyoko la biso wana eza torture hein babiloko na biso babiloko yo
bakoko na biso basouffraki basibisaka na 1800 et quelques. Mais lelo na 21e siècle biso isusu bazonyokola biso, ce n'est pas normal. Yango wana les jours président yaki na homme na université de Kinshasa ngai na tombolaki maloba parce que bon mona image même si vidéo wana bon mona nga nazwaki courage ya kosola na chef de l'état na yebisaki ye mpona makambo ndenge tozo travailler balibanais bazo maltraiter biso makasi. Libanais auti Liban aye na Congo eloko ya liboso fa respecter ba Congolais parce que bango bazo koma riche na mabele na biso. Libanais numéro 1 Congo Fiti patron Adji azana mbongo ya makasi azana bazamba somba bazamba bazoteka banzete bazoteka nyonso yebi esalemaka babrique bazana mai nini maçonnerie biloko nyonso y compris Congo Fiti azana bazamba bazana nyonso ezala bambisi bazobokola mais sikoyo batu bazosala biloko wana nyonso surtout na domaine ya maçonnerie ponga na oloba boy papo c'est un bon maçon ndaza boya buka na kikingo alongwaki na homme 7 alongwe likolo akweti na se abukani. Pona nini conditions de travail est bien. Vous autres travaillez au matin échafaudage mais sans sentir de sécurité. Vous comprenez? Et puis bah quand il y a des risques, ceux qui battent bazui bah dégâts, mutabukani, bango balandela ba sointe. Au fente au kaka soki dégâts makasi 3 premières semaines balandeli soin na yo. Et puis c'est là ba katimba moko. Yango moni to ye lisusu ko beta CT parce que le président tangayaki ko sala tour na université de Kinshasa asola kinangai kimbango na yebisa ki ndenge ba libanais bazo maltraiter biso soki lelo to tie ba ka ya ba blessure papa oyo aza mutali boso azwa ki ka ya makasi abuka na kikingo ndazabu akomi naps na kingo mais bazo kipete. Deuxième cas travailleur moko na ni na biso aza vitrier ba vitre panzana ki anyos na moko batonye 57 pinces mais nyonso wana bazo kipete akomi naps avai na ndako. Chantier wana na laksibino na fleuve et bomisa 2 personnes bakufa na mbala moko na chantier wana. Mais siko suite ba biloko wana nyonso bato rolandela biso suivre yango moi to sali image oyo na memi pe bandeko oyo po bomona ba accidenté oyo parce que toujours souffrir Congo Fiti alingi Congo makasi bexpatrié to ba bexpatrié nyonso balingi Congo makasi mais balingi ba congolais te tous en état de droit. Et puis Dieu merci après si biso président oyo azotia population au centre ya makamune nyonso yango moni to yeko beta CT to yeko senga lisusu na ba continuer so ba ozwa chance ya rolanda biso ba faciliter biso ata message na biso ekomela na mokonza mboka donc parce que ba libanais bazo nyokola biso trop biso ndi muto sa musala nyonso ba o mwana na université de Kinshasa biso ne to réhabiliter bango bayaki baosala misala te bango bazoya kotala kaka bazoya kotala bazo bénéficier trop mais tala biso ba travailler en autres travailler parce que nga kutu nazoloba mais tala ba papo bango yo azé maçon parce que nga nazoloba parce que nazé moko ba travailler na kati tala ba image wana omona wana nga na chef de l'état toujours solo.
tala président tanga zogangela le numéro 1 ya Congo Fiti nini azogangela l'ingénieur nani Jean-Marie Mboui oya WGC donc bazo maltraiter biso makasi yango moni to sengi na ba continuer soro bazali en tout cas bon meko kolandela bakana biso bon meko kolandela parce que ngamoko naza numéro 1 na bango ya ba nyonso ba chantier bazana ba chantier belé na Kinkole na Limete na Gombe tina tous les provinces mais biso nde mutu toza ba travailler on a toujours travaillé ba congolais mais ba lingi ba congolais te bazo maltraiter ba congolais et ça nous futa mutu 5000 francs à s'organiser ndenge nini azana mwasi azana bana ozomona te que jeunesse c'est ça ko s'appauvrir chaque année yango ozomona jeunesse c'est ça ko s'appauvrir yango moni to sengi na chef de l'état Dieu merci le ko la to zu président o alingi peuple azana souci à peuple azotia population au centre ya makambune nyonso et puis to kutani sous état de droit yango moni to telemel l'état de droit faut ba respecter ba droit na biso to za ba travailler ba respecter biso yango na pesi malobe papa Kayembe ame ko sabino parce que bozomona ndenga za wapanzana ki lokolo apanzana ki mutu e pour buka na kingo mais Congo Fiti bazo kipe te bazo négliger yango papa Kayembe bolo ngai naza na malobe belé ya koloba lisusu te problème moko na kosenga na ba ministre ba député ba gouverneur bato baza na capacité ya kokutana na président parce que ngai naza na capacité ya kokutana na président te bayebisa président ntango nazolo bana tikali na ngai inapte makasi ya kosala mosala eza te naza na bana 6 bana wana bazotanga bazolia bazobela ngai mpe naza locataire nakoki koleka na makambo oyo ndenge nini bana oyo baza bakongole bokosalisana na bango ntango mosusu na bali ntango mosusu na mosala ya nzambe ntango mosala na bamisala ebele baza bakongole bon il fallait botala bino moko ndenge nazali botala nakoki kosala ndenge nini nazokoka isu kosala ta mosala te bon na minute oyo bosunga ngai boyebisa nani président de la république asunga ngai tala mwasi na ngai oyo lelo ntango tozoloba awa mwasi na ngai akomi koteka mai nakoki kolia ndenge nini na bana akomi koteka mai na campus na nzela tala santé na ye tala ndenge akomi naza na bana na ngai batikali ntango mosusu nazoloba bamosusu bakomi kobela bazobela nzala na ndako bon nakoki kokende pa nani soki bozoloba état de droit siko kanisa bamindele wana batiki ngai ndenge naza boye bon soki mpona nani ndeko na ngai oyo kimbango oyo azoloba problème na ngai ye mutu ayaka epa na ngai amonaka souffrance na ngai nde mutu azoloba problème bino sikoyo boza bakongole ngai mpe naza kongole tolongola makambo ya bamindele wana mpo baza bato mabe baoyo bakoki koloba na bango kaka bino ngai naza na capacité ya koloba na bamindele ezala nani te mwasi na ngai ntango mosusu akozala ata na baloba mibale oyo akoki koyebisa bino oyo amonaka na ndako ndenge tozosouffrir ngai nazopesa merci na bato nyonso oyo bazolanda biso banda mobali na ngai asali accident motu azalaka te bakipaka lisusu biso te ngai na bana na mobali na ngai akomi kosouffrir ndenge aza boye azobela nanu nayoki na ye bien te na ndako akokota boye akolala te kaka kolela kaka nzoto kingo kaka pasi na asokoka lisusu misala te amekaki kosala mosala moko kuna na Limete akoka na ye kaka te azolala te nini te président alobi état de droit ngo bazosala mpona bato mosusu biso te banda batali biso kaka boye na bana sango wana etambolaki tosalaki mpe émission moko motu mpe azoki mpe biso kaka te lelo lobi mobali na nga kokufa lelo lobi nga kaka boye natikaka mai na bana tala botala aja mwano nazotika ye nazokende koteka mai mpona tozwa mai ya kolia ndako toza nango te mama Denise aza mpe mwasi aza mama bana atala nga na miso ya mawa botala biso ngai na mobali na nga na image de yango wana toye bosunga biso moye eza te ya koloba bandeko merci soki bomoni bango baza koloba boye eza pe vraiment l'émotion ndenge baza boye baza lisusu na place ya kolala te nga nakendaki kotala bango en tout cas babengani bango déjà na ndako esika balala na mito tozoloba bazolala na église kaka mokolo bazolala na église eza place akufa na ye eloko ezokamusa ngai
patron Hadj, c'est un patron libanais numéro 1 ya Congo Fiti na Congo. Azana mbongo ya ebele, azana mbongo ebele. Parce que ngana tamboli na ba chantier na ebele. Mais pour la ligne ça mutema mabe. Ceux qui bazozwa ki mutema mabe wana. Non se rappeler na chantier mo tozo sala na 24. Tozo sala na 24. Moko autorité moko boyaka. To se révoltaka. To boye ko sala suite ba mbongo ezali muke musala makasi. To lobi o eza torti. Biso ne to sala bino ba libanais bo sala te. To boye to sala te. To sala te. En autorité wana ye pour moyen na tanga Congo nezate. Aye. Biso ko to betele maboko to sepeli ke papa ye to mona changement. A koti bakutani na numéro 1 wana Hadj. Basololi. Oyebi ka abima na enveloppe akaki. Abima na enveloppe akaki. Santa ko kipe biso mais orgue biso to se soulever ki po mbongo e mata po ndenge to zo travailler zaki mbongo ezalaki mukime musala makasi. Donc nazo yebisa bino oyo eza vraiment torture, bazo torturer bandeko na biso ba congolais, ba expatrié oyo. Libanais outi Liban, un pays pauvre, aye ko s'enrichir na Congo. Mais ndenge nini biso mo ba na Congo, to s'appauvrir car. Mutema mabende za biso liboso, même autorité na biso nazo senga, s'il vous plaît. Na ba ministre, na ba nyonso bazwa chance ya kokutana na mokonza mboka. Boko misela biso message au chef de l'État. Parce que toza ba congolais, toza na ba droit ainsi que ba devoir na mboka na biso. Et puis devise na biso ya Congo ezali nini? Paix, justice, paix, travail. Tu as dit que justice des chefs de l'État Simbion na maboko. Et puis yango tozo mona Dieu merci, tozo sepela makasi. Nenge justice ezo kangela biso tous les DG o bazaki ba voler parce que photo bimisaka tango za muyibi photo bimisaka bango. Bango yama na batuni na makala bravo na justice na biso. Sikoyo paix yango wana pe président Zobunda pour paix kota partout même na est na partout. Mais travail yango salara que pour élever nation. Jeunesse ou eza venir ya lobby. Dans la jeunesse eza na kati ya pauvreté. Na kati ya pauvreté. Jeunesse eza na kati ya pauvreté. Bazo ko sa sortir té. Pour mona nazwa likanisia ko leka même na ba plateau na leki na quelqu'un na ba chaîne. Toujours réclamer parce que baza batu o toza na bango. Eza que baza na kati o structure na biso parce que ngane naza leader na bango. Toze belé. Yango wana tozo senga na mokonza mboka, tozo senga na ba conseiller nyonso baza aux alentours ya chef de l'État. Vraiment comme c'est la biso message au ba rozali baku ya kolanda yango. Bosunga ba congolais bazo souffrir. Même kolia eza très difficile. Na ki ko assister bango franchement Dieu me voit na ki ko assister bango parce que nde baza ba ola en église. Baza sune sika ovanda te. Soin kutu bazo landela ete banda bukana ba landela e 3 premières semaines. Est-ce que Kingo, binomo boyebi tala Kingo donc a comme inapte. Mazana moi sina bana, père de 6 enfants. Moto Hollande la mangamna zate. Mais ngana solara na chef de l'État ngayo na solara na chef de l'État. Na ebisa kai po président tuna kinga wapi. Soki les jours wana mamsus président ni OK na epo wake zoe ba soin. Parce que azalaki na ndako azaki wana nanu a se rétablirité. Ami ba kité. Yango moni tozo senga tozo lela na bakonzi na biso boza muté malamu bolinga ba congolais bo faciliter biso tâche boluka kokomene biso vidirté population ezota la bino parce que tozui déjà mokonza mboko azana souci à peuple biso pe toza na sima vision mokonza mboka toza ba jeune o tozo soutenir chef de l'État na ba vision na ye mais tala ba jeune ngonde bazo souffrir. Dieu merci kutu toyo ko remercier chef de l'État na ndenge ba fungoli biso ba saute des moutons. En tout cas, surtout, na biso bana chango. Tous allez ko souffrir. Ozo ke no sala pas bendien. Et puis que la banda ba 14e ri na Gandu 15e, 16e, mais ça ba travailleur ba sala kana ezana ba tumsu ba futa ba 2500 na journée. Ba msu ba ozo ba 4000 francs. Tel la musala makasi heure du travail. Bozo bande. Bo banda musala mamsu 6 heures juste. Na Gandu. Mususu ba banda 7 heures. Musala les aussi la 18 heures. Donc heure de travail et si la réseau est banate donc tout le monde qui bazo ko torturer biso bazo ko exploiter biso kende na ba homme na université de Kinshasa bisika to sala ba homme que non kuta na ba garde corps oyo bazo kengela ba homme na ba garde corps ya Congo Fiti donc banda ba kotela bango sac ya loso tant ba chantier wana banda ti lelo ba pesa bango eloko te ni transport ni en colia ba garde wana ba komi ba mandia. Donc, comme il faut que les cabas aussi, on va 500. Nous sommes là pour Balouka, citation de vivre. Qui est na zando na grand marché na ville. Au coup, Libanais kangi magasin.
atiki congolais liboso akangi magasin atiki congolais kingela kenini mais azo fouté combien 180 000 francs congolais a fouté que transporter Nicolia yebisangai ezana ba travailler belé ou ba travailler na bendien ba libanais ba foutara bango ba 200 000 francs congolais mususu ba 180 000 francs congolais sans transport sans colia ce que yebisango sala na ville yebisanga na ville olia combien yebisanga ozana mwasi na ndako futela ndako yango somona jeunesse zo ko s'en sortir te jeunesse ça ko s'appauvrir chaque jour toza ba jeune o to yebi sala ngana za maître ngane na zabo na zala complexité sans complexe sans complaisance na kena ko luka le pat numéro 1 à Congo Fiti patron Adj to kutene boy na tunie mais Adj yoza na mbongo po nini ozolinga ko faire souffrir ba congolais parce que azoko lukanga nga pe na zo lukaye bandaka atango to kutana na chef de l'état et créer moi kita et créer vraiment des ordres de makasi nde yango eloko esalaka ke même si libanais oyo biso ba vitrier ba bengana kaye aja bengana yazongisa ye Liban pona nini yebise nini mais ndenge nini travailleur wana azui courage ya kosola na chef de l'état et puis alakisi ba liste de pays ndenge ba futaka biso ba 5 000 francs or bango bazala na système nini nazo bisabino les libanais bazo sala mafia na Congo makasi soki ba autorité na biso ba yi bazo lakisa ba liste mususu ke ba futaka biso ba prix mususu mais soki bango ba kei yango moni na ba autorité na biso botika kana ba jeep ya climatiseur o bozala ngo bokenda na no lukita ketch mo n'importe quel ketch ka bon okende limeto banzo tambola banda première ti 14e et sika ba travailleur nyonso ba travailleur pas bendien botuna bango bo vivaka ndenge nini ba futa bino combien mais ça torture bazo torturer biso nga eloko sali ke na se révolter parce que pour la nini na yo tala na campus kuna degré musala to saleza musama kasi boyebi surtout étudiants na étudiantes boyeba homme ndenge bebaki soit kaka homme 80 homme 150 na couleur ana nyonso wana boyeba homme ndenge bebaki mais batu basali misala les abisso tous les vitres tozoloba o nyonso ba homme bukanaki biso mto to remplacer tala musala vite ndezala musala vite izana ba risque ya ebele combien de bateaux basoki na ba chantier wana o basoki accidenté a panzani mais soya kolandele ça hein siko tala homme ndenge esongi homme 80 toyebi ndenge bebaki siko tande tozongi sango tala babiloko okuto tue ezalaki te ta ba citerne tala nde tozongi et puis les chambres oyo président Tshisekedi le père Etienne Tshisekedi wa Mulumba chambre wana président côté na chambre sika simbaki bouchon ya pompe wana yani chambre wana ngam na posa vite wana bosomona donc et ça pour dire que tozoloba tozala ba regret ya makasi yango tozo senga na chef de l'état à valoriser l'école de métier ba jeune basé belé mutu nyonso te aza sansa kotanga université parce que université normalement salama pona ba riche mais ce qui mutu moko koko yape a memi orientation na ye asala aye ko la métier parce que ninga mona zabo naza gradué na histoire na CCP na INPP na yebi technique na yebi installation na sali électricité toye wana na kolisi sous notion mususu naza vitrier na yebi vitre makasi na yebi ko poser na katara na diamant na yebi nyonso na zumezi na poser vitre osomona mais suite tellement ngamo na yebi na sa maître mutu nango eza na richesse na ko linga batona tende ba o maltraiter biso wana eza torture ba o torturer biso yango moni suite à biloko wana nyonso yango etina se révolter na luka même si ba journaliste to panda ba image oyo toloba qu'est-ce qu'il y a et là on n'est pas marché comment c'est possible na mboka na biso ba libanais bazoza na courage à maltraiter ba na mboka ce n'est pas normal yango moni tozo beta CT le kola tozu président o azana bolingo ya mboka po alingi peuple basunga biso ndenge président zo tia peuple au centre ya makambo na nyonso ba nyonso baza aux alentours na ba ministre ba député banani nyonso bozala na souci wana mokonza mboka lelo bana changu to silisa to remercier chef de l'état bana changu ba pesi vraiment merci ceux qui na pesi na komisi ba remerciement na bango te na ozo problème na bana changu parce que na ba saut de mouton wana to perdaki des espoirs
Mais ndenge ozongisi biso surtout senti que tiens embouteillage esili wana photos à la claire bana kan luka mabele mame basala qui marche il y a remerciement à chef de l'état donc pour dire que population mokonda mboka toza na sima na yo biso ye toza na sima na yo toza epele toza na sima na yo donc ce qu'on peut si mot d'ordre to rosela on peut tozoyoka mais toza na souci bocha biso ka boza na souci ba jeune po ba jeune pas s'en sortir pour pauvreté ça ma casse mingi surtout la jeunesse ta la jeunesse n'engo ezo souffrir et bon si ko vieux c'est vous allez yango na moni tozo senga en tout cas na pesi mbote na bande kuna nyonso ba uzwa chance à Rolanda bemisho bo panza vidéo oyo souci na ngayo na sali vidéo oyo nzamba sunge comme la chef de l'état parce que le coup là tant tozalaka na chantier na ba homme ba autorité mususu bazaye koya mais nazala ko s'approcher parce que nga nazala qui déterminer le jour chef de l'état oya parce que chef nazala bateau de commandement ya koloba boye tout sami to mona ki tango Moïse le président Moïse azaki nani gouverneur na Lubumbashi Moïse a ebisa ba libanais ebisa bango travailleur ya C ou ici assez faut $60 et puis faut vous respecter boye ba air musale bandara 8h 16h déjà bokangi magasin et puis faut l'être ça bango balata ba boti baza propre mais kene na zanu au monde va travailler ne ba travailler pas bien aux monde ba to souffrir conditions de travail est bien té bazo qui peut paiement bien té colis exacté transport exacté ba to souffrir vraiment makasi na oki biloko na c'est salinga passe et salinga vraiment passe yango to sengi en tout cas bolimbisa biso ba kondina biso boyo que la peuple mawa boyo que la peuple mawa ndenge moko ndamboka ye moko aza pona population na Ladies and gentlemen, it's time for Lucky Dube to say goodbye now. But before I say goodbye, I'd like to thank you very much for coming out here tonight, and we hope that